maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la source. Bébé, attends. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transaction immobilière en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Mbote libota mbote bandeko na ngai esengo mingi ya kopresente biso lupango oyo awa na komini ya Kalamu pona ba oyo balingaka Kalamu lupango yango tolakisa bino ezana 3 portes ba locataire mibale liboso moko na sima to bimala na prince to expliquer bongo tozonga awa toza na rond-point Kapela donc pona ba oyo bayebi Kinshasa bien pona ba oyo bayebi Kalamu bien baza on se retrouver to na rond-point Kapela wana kin marché na gauche na biso ozongi Victoire na droite na biso OK Prince ya Mopono Prince ya Mopono oyo eke ko bimana Elengesa donc o leka yolo OK ti Elengesa donc ndeka to ande ko expliquer to na station donc mais oyo est intéressé biso plus eza nzela à droite oyo to kende to na rope Kapela bomona donc ambiance ndenge ezali mais tozo kende nzela ya Mopono potokoma côté o lupango na biso ezali wana to poussa na mke na Mopono donc awa toza liboso ya avenue oyo to ekotala lupango donc na droite na biso soko mati mke wana oza na rond-point Mariano et na gauche na biso nzela to uti oyo ya Prince ya Kapela donc biso tozomona awa to telemi to lobi na droite na biso ke na rond-point Mariano soit na Prince Elengesa na gauche na biso voilà Kapela yango na liboso immeuble to mona wana ya mibale donc eza wana et puis le pan to ekotala eza na eza mam sikate na makadam par rapport ya avenue na makadam na emplacement eza kitoko tokotana pe na avenue voilà donc awa toza na avenue soki to laksara avenue na quartier boye eza pona ko laksa batu que esika ozosomba lupango eza ndenge nini ba voisin orozana bango baza ndenge nini to quartier eza ndenge nini donc yango raison auto laksaka avenue donc eza continuité avenue bimi makadam biso tozokota avenue eza na droite place bomona portail ya rouge oyo immeuble oyo ezali avenue eza donc je crois eza ba deuxième ou troisième parcelle na avenue oyo bana classe bazokende tokoti arata lupango tozongi susu na lupango ndenge tolobaki liboso to wana lupango na biso na Kalamu oyo eza na 3 portes ba locataire dimension lupango eza 5 mètres et demi na lobi bien dimension lupango eza 5 mètres et demi sur 25 donc ezalaki lupango mobimba voisin o atongi na gauche 3 niveaux oyo yepe yende bakabolaki lupango na biso bato oyo tozotekela bino lupango oyo tozo présenter donc ndako eza liboso na biso awa eza ndako ya une chambre salon et tokoluka pe tokobaluka na sima bon mona susu une chambre salon et puis toya kolakisa bino sko ndako oyo asima ya chambre salon cuisine salle de bain mais awa tozolakisa nanu parking esika mutakotia mutuka mai ezali courant ezali portail yango wana lupango eza bien clôturé lupango eza na mabele te eza béton na béton soit pavé na pavé donc bomona lupango eza propre lisolo oyo nabetaki ya moto basombaki na ye wana 2 niveaux ye wana atongi déjà ye akomi mpe déjà quand même na suka donc biso awa tozoteka yango mpona ba raison privée lupango oyo dernièrement tochaki yango prix ezalaki mosusu mais lelo
lelo tozongisi yango na prix ya $60,000 à discuter. Tolobaki souci na biso ezalaka que bino ba client na biso o bozoteka lupango boteka, bino pe ba o bozosomba lupango bosomba. Donc prix ezala quand même raisonnable pour epesa bien. Donc bomonaki prix ezalaki mo likolo, mais lelo tokitisi yango $60,000 à discuter. Tolobaki eza na 3 portes à ba locataire wana na ndenga liboso totali porte moko tozo ba lukasiko total la porte ya mibale oyo eza na sima et puis ya misatu. Donc voilà tout baluka awa toza liboso ba porte yango place bomoni ba mapapa o porte à gris yango eza porte ya une chambre, salon, cuisine, salle de bain. Donc yebilo toza en 4 et puis bomona rada na ba vitre qui aza climatisé. Donc chambre, salon, cuisine, salle de bain climatisé. Et la droite awa eza chambre, salon, cuisine simple. Donc tobino wana 3 portes. Moko ya une chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et puis mususu eza ya une chambre. Donc wana pona ba oba koza intéressé tolobaki le pang na biso eza na commune ya Kalamu na quartier Kimbangu 1. Donc faut koyeba ke na ko rappeler batu que Kimbangu ezala misatu. Tozana Kimbangu 1, tozana Kimbangu 2, tozana Kimbangu 3. Donc tozana Kimbangu 1. Kimbangu 1 eza meilleur Kimbangu ya ba Kimbangu ya quartier Kimbangu nyonso. Donc voilà un peu banda kumisatu oyo ebimisela rabiso $350 le mois na état oyo ezaleli. Mais soki tozui yango et que to lambi yango to modifier yango na ba prix oyo na ba lolenge oyo biso mo to kolingela faut koyeba ke montant ya loyer pe ekomata parce que obongisi lupango ochango na ba norme. Donc c'est un peu ça. Et to baluka na sima to bagi lupango eza 25 mètres de longueur. Donc 5 mètres et demi sur 25. Donc osa yo mo calculer le mètre carré ce qui osa na combien de mètres carrés. Donc voilà un peu le pan est 5 mètres sur 25. Awa eza toilette il y a porte osa auto l'axaki liboso ezaki mira bleu parce que ndako moko to lobi ke aza toilette na ye na kati. Donc oza pona 2 portes oyo batali boso bango toilette na bango yango wana atozonga to bima siko na lupango. Non awa to laksaki avenite ato na avenite tozo bima to lobi lupango eza 5 mètres et demi sur 25 na 3 portes ba locataire revenu mensuel na ye aza $350 na eta o ezaleli so to lambi yango biso moto ebi ndenge to lambela yango po lupango ezala na valeur ya makasi. Donc voilà ato bima to lobi $60,000 à discuter. Donc pour na ba audience ba vous intéressé na 60,000 à discuter bobenga biso to kutana totala yango pe to solo.